Banza London TV avec des prénoms originaux. 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 Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, dans notre émission Tolo Belagnoso avec Nadia GB, nous allons recevoir pour vous un artiste comédien. Cet artiste est très talentueux, il joue très bien, il est très gentil. Alors, mais avant cela, je salue d'abord mon boss, Debrino Original. Je vous salue, papa. Je salue Laurent Fabrice, qui est notre cordon de best. Joyeux anniversaire à toi. Le caméraman expérimenté, c'est un artiste, il est très talentueux de best. C'est étoile Mikolo Tobenge Aigle. Veut dire Azo Pumbwena Nenga Likolo. Je te salue aussi, ingénieur Manansé Buita. Manansé Buita Nyongi Alobi Ojebo Betinga Kara. Ne Michel Liboso Tem Manansé. Nabora Rayo Moi Mingi Mingi. Je salue Inami pas comme les autres. Patience Namouissi. Je te salue aussi. Je salue Joyce Ngabo, ma petite soeur de sang. Je salue Yvette Yaya Balobi Azopesa Chaleur. Vraiment, si tu veux te faire belle comme Nadia GB, ok, Nemusikate Monana Kakashi, Arusala Obiloka Boy, Salina Mouta Nadia GB, et Pesaka Makambo. Il est là dans notre plateau, Patrick Bango, un artiste comédien. Bonjour, Patrick. Bonjour. Nadia GB. Oui, ça va bien. Pourquoi? Oh, c'est canine, Patrick. Mon Dieu, ça l'a bien, on a ce qui. Voilà, Patrick, d'abord mes condoléances au qu'on perd vraiment mes parents nayo. Qui chaque makas que fait la papa, maman, du coup maman, papa père lundi et ça là qui biso passi. En tout cas, biso te présenter aux condoléances vraiment. Merci beaucoup, merci Nadia. Voilà, bah abonné na biso nyoso ya Dembanza London TV, je vous aime beaucoup. To ya Belibino Lelo, artiste et comédien, artiste et mounene, ya mboka na biso Congo, ajuaka kitoko makasi, il s'appelle Patrick Bango. Patrick, avec Patrick, tozo mekampe ko betali solo, il y a carrière artistique naie, c'est vrai. Binones tu boyebi que Patrick c'est le frère Flore Bango, artiste na biso mounene ya mboka Congo. Bon, to ebité Patrick pour mon ara Flore a joué pas sans souci, yango petit na ki ko sala théâtre. Ou bien zande nini. Ou bien Patrick en vieille kaka, cette étoile nenge a joué na scène, cette étoile la bongo mara comme er moko moi mades, er moko zongi moi légumes, er moko zongi moi ce qui nenge nini. To ebité Patrick yebisa biso non. Ezala kinde. Bon, tout d'abord, on a souhaité un bon anniversaire na boss na ngai de best je suis. Na obenge mikolo globe terrestre. Aigle. Il y a ça ba kombo belé ba kombo nyoso ya bien. Donc ba joyeux anniversaire nao nzamba bakselao ya mingi osimba nzete. Patrick a outi na néante a outi quelque part. Na Hollanda bon. Flore grande sœur bien sûr, mais ça que pour y a non jouer dans la tête. Pour un moment on a joué à Koleka, est-ce qu'on a Hollandais? Patrick, je ne crois pas. Patrick, you mais Flore tant dans la scène. De best c'est ma cam non le best que na okosa. Moi je ne crois pas. Oh. Flore, je sais pas, n'habiter qui fanatisme, mais semble la fille là, ce qui a sa forme en scène, moi ça me fait du bien. Flore, je te salue. Qui fan yango ezo bomisabino. Non, eza qui fan je te dis que Flore, c'est une artiste très compétente. Alors tant que dans la scène, ami bossana, en tout cas je t'aime beaucoup Flore Bango, tu sais. Est-ce que tu as boyé Nadia? A joué grande sœur, au jouera no bien en dengue na on a boyité, mais na bingai na jouaka plus que yé. Et si il n'a mingi le bata joue bien on Flore ça ramener na mboka on a évité grande sœur pauvre. Alors on a jouera bien pour nga za Jésus à Jean-Baptiste. Aya ote évangile avanga. Batu baye ba te ka nosa nzela na nga mwana nzamba zo. Toti kana boya toza batamo ya bien te ba matanga et continuer polémique te. Na bien sika za yebi makamna oloba. Alors Patrick dis-nous pourquoi on préférait qu'il y ait kaka OK nous jouer na groupe sans souci parce que ba groupe Pesake belé tolobi a Hollanda ka Flore Boy. OK, tolongo le loko wana. Mais pourquoi avez-vous choisi seulement le groupe sans souci pour ba groupe Pesé belé? Pourquoi nous peut qu'on jouer ba groupe Pesé nango belé? Mais pourquoi pour n'être qu'un groupe sans souci? Oui, bah groupe est belé, mais bah groupe n'y c'est un démonté. Groupe sans souci, to yebina nous. Groupe sans souci, c'est un groupe nin. Et ça le coup là, et ça université. Groupe sans souci, et ça d'abord état d'esprit. Na kangelo roman, grand réal Mboshi lo kinzonza ebisanga. Groupe sans souci, et ça nous d'abord état d'esprit. Ya mutoya. Et ça quand mutu nyonso arrive qu'un jour pe akoma na point moko boya likolo. Or groupe sans souci c'est déjà parmi les groupes où ils ont l'icolo na mboka en Afrique.
rêve nanga ezalaka pe bongo parmi ba groupe nanga na linga yango nasuka bon nasuki na groupe sans souci. Mais Patrick, olobi na biso que groupe sans souci eza groupe munene mais lelo nga nazoyota monanga na nzela tozali na patience na mwisi namoni moto ka benga je m'occupe non na sana émission moko na Patrick Bangwabi mais président Patrick Bangwabi comment ça a joué na groupe sans souci je veux éviter que Patrick Negazana a ça les groupes mon bien sûr on m'a dit ça. Bien sûr, on m'a dit ça. C'est comme on a wakamba balobaraté. Makamsu balobaraté ba pesa pe mutu pouvoir quelque part. Ponga monga yo kutananga. Et loko ebo mboka la biso biyoka yoka. Poni surtout bino baba journaliste Nadia yo nga longolaka. Faut que oyaka na source vers. On était na luki nga on m'a demandé na bisi mutora ke na kesa l'émission na Patrick. Patrick a sali groupe na non. Biso na débat à London TV to une information na source. Voilà pourquoi on a bengo maman Patrick to ça l'émission au confirmer eza ya solo ou bien au démentir que c'est lokuta. Non, nga za groupe sans souci to yebi biso nyoso mutao. Azo kamba yango ezali les boss poudre de chasse président nanga na profiter na pese mbote mon président hein un cordon nanga Doudou Soupou et puis Montréal Mboshilo Kinzoni. Donc Patrick Bang azana na groupe sans souci au travail na groupe sans souci hein. Donc nana mingi olobate mais zaka ba bénédiction pe ba otanga ba boya ba titre des bêtes. Patrick, tu sais que na groupe sans souci ba départ salama ebele ba Omar Bakenda ba Serge Bakenda ba tu Bakenda pe ebele na groupe sans souci. Donc ceux qui ba nungu comme moi boya bino boya moi c'est ça te Patrick. Makamba ba groupe wana to landango hein. Non, c'est le na bonga ko bombelo vérité. Ndo yebelinga. Na ba mo benga nga papa IVPP. Niko ba benga nga Dan Tsongi. Et puis pour un benga nga bongo. Oh, y a tongo vraiment. Soda. Groupe sans souci bolo ba makamba ba départ. To yebi biso nyonso na makamba biso ya musique na ba théâtre ndé ba départ et salama. Hein? Donc ba départ ils alla partout. Groupe ni les a ba départ. Ah ouais, ils ont maladie na biso to tikala franco ayemba ngo za na musique za na toka moraté makamba ça normal. Départ et bon so ba départ na bango za te ba découvrir ndeni kenga na leka bato wana na jouer. Bangé va découvrir te. Oh. Vous avez compris que je récite un artiste et comédien, il s'appelle Patrick Bangou. Alors, Patrick, dis-nous déjà, c'est qui modèle Naïu? Modèle Naïu Zaranani. Modèle nanga vraiment ça vient nanga grand frère propre vieux lava leader wana ma vient nanga parler aza ma vient nanga pas théâtre vieux moko ya simple le quoi basta nyo soso baza le quoi vieux lava mais makambo changer comme ça atambola na makolo yo kanza mutanzala aya otala ulenga na ketale via ka otala nga na parler donc na landa mingi na ko jouer ne sala nga bien to za ba lignée moko bata ba buzo ba 100% to tambola ba ranger wana donc vient nanga idole nanga ye wana père spirituel nanga za papa makaya ya saint batu nyonso ba ebie wana pesanga guya ti bangu lelo jouer na scène grâce à papa makaya. Au départ nazana na mukubi na Saint Adrien ba yebi ya papa ba yebi to leka kuna na ba fleur na besobe ba te belé to leka wana ba kibomwana mais mutayo pesanga matinga na scène bo apenga so elengi wana eza makaya papa nanga père spirituel papa me respect po na yo na longoli mokile yebi ata ba lobaka nini me ba yebi ya papa na mwana na longwa kuna na chef du groupe et pas papa makaya oui. Mais batu ba yeba ngo bena mingi te beta bo lisolo mo muki obi ki batu mo na yo ka groupe sans souci nana kaka shepsingo ajouaka pas sans souci donc on s'appelle na histoire on les capé papa makaya yo na ba bangwa uta na Patrick bangwa uta na néante force tranquille uta na néante donc na bima quelque part nazala ba père nanga spirituel na auto tanga donc na uta quelque part na l'équipe pas Jonker na l'équipe pas Papson président Papson Yebelardo na l'équipe pas Jonker tout ça là ba pièce bon voisinage nazala to tournant ba mbabola chauffer na ba mama moseka wa yebi na longwe pe kuna nini asuka to tourner à caporal Ndukira et pas Jonker donc na uta quelque part ti au mona na ko batunde ba yo mona ka na groupe sans souci et puis na ba découvrir ngate boko itala boko yeba nga bolinga te na fort na lekina flore botela mtema so flore na leki e bo siko ba onyo so batikali yo lobani c'est ça idole nanga vie lava ba e bango bango ti a jouer boy mutuneza vie lava leader profiter na pied mbote Patrick
bino et ça na maladie bon on éviter na ngako na mo be on dit pandémie moko boy comme pour na bino lelo ba artiste surtout ba jeune talent lelo niveau moko orgueil beaucoup minango je sais pas moi to boité na ba règle nyonso ba exception ezanga raté par exemple l'artiste moko Ntsuka ya zaka orgueil était asola tellement bien makasi alors niveau orgueil comme na bino ba artiste je me pose la question qu'est-ce qui se passe avec les artistes congolais qu'est-ce qui se passe? Bon, makambo ça a raison na ko boya te. Et donc ils ont dominé dans le monde na biso ngwana orgueil. Or Nzambe a résisté à te pas orgueil. Yango zo mona makambo ebele abato zo simbate ba artiste ba komi ebele mais makambo simbate po atana yebine lo côté ka déjà lingi titre orgueil boye osani. Et ça normal ya vite ya donc et dépendant na bato d'éducation mutu net ngana ozala orgueil na sens nini. Pona zwana onini pona yebi ke Nzambe a résisté pas orgueil ta linga orgueil te donc les éducations à mutu ndamtasa une éducation nae. Alors Patrick moi question moko boye za fan na biso moko ya Dembanda Zone TV apoza ki ngango en tout cas bat bal soutenir ki bino na matanga ya maman na papa bayaki ebele makasi me balobi ba monaki président na bino pour de chasteté azalaki te na matanga wana ba monaki batu mususu ya groupe sans souci bazalaki te est-ce que boyoka na raté ou bien zalaka nini na ebité Flore ata Flore alongwa yo za wana ozalaka nanu mais comment boko kufela papa na bino na maman bino président na bino azalaki? Merci GB Nadia. Bon, d'abord ne bembe bazana ba registre appel te bataka batu ba liste à présence te. Tout d'abord et bembe za mutema muto alinga ye. Soka lingite bo forcer na nini bon pona ngana yo kipi makamore comme ono pute wana za ko luka makamle mso skanga na osala président so ayakite ye moko yebi pourquoi ayakite. Il faut que ko tuna e po ani nazala te boyebo. O ngana yebi yango wana na ko condamner te na batu ba yakite te e bembe ezesika mawa po ezwaka mutu nyonso mbile te là partout. Pour na biso na ba oya bango to kenda to assista to sala pe ba sacrifice. Mais na retour nango peut-être to jouer l'autre côté yango ezo tungsala msu batu mais Nzambe nda jija batu biso te. Voilà, bah fan nyonso ya Patrick Bangu bo comprendre que Ezambila était la rabanzete nyonso tout. Patrick a répondu avec beaucoup de sagesse que l'essentiel bah oyo ba yaki wana apesi merci na ba o ba assista ki bango ba o ba assista ki bango te ezaka mbila était la rango na banzete nyonso. Alors Patrick ce qui lelo to kona mokili mosusu to changer mokili to fini buta moko pia ngana to sauter to kena mokili mosusu au préféré aux anani à part pour la théâtre. Non, lingaka na artiste et comédien. Wani. Hein? Te pour tout passer à un moment moya bien d'abord tous en a ba stress mingite ba comédien vie mingi ya biso za koseka ya o même nga mingi na linga koseka mingi na vie na linga vraiment ba candidaté malgré na silika mabe na évitera toujours donc so ba bandeli mokili na ngana za ka comédien mais ya genre ma casse ko le kandé na zalara ko le kandé na za bien beau mais ça la té genre ya ba comédien lelo. Ok. 5 parce que télé ça attend autant qu'à 5. Na autant à Flore Bangu d'abord. Ouais. Flore je te salue. Flore Bangu na autant à venanga Lava Star leader. Na autant à Papa Makaya. Na autant à Pechanga Ixi Pechanga. Voilà. Et puis na otanga mutunanga suka masa nanga na deska za ozala surpris mais na tangé de mukuse DJ de mukuse mikolo ezaye mukuse mo bomo DJ One de mukuse tala à la vitesse mo mikolo a benganga ta ba featuring webike featuring a bien ba fali ba timbela ba blora ba featuring ba ebite ba omona ngo lokwa ko mikitsa ninte mikolo masa nanga DJ One a benganga fort a ma casse nga on a comprendre na beta ke na blora kin mais internet a beta nga mabe bangwana 5 bakoki DJ One vraiment topesi pe bambo tebele place aux alliés as artistes mon azrape gentil à sola bien makazi na to tout ana po za simple abrachanga boss Nathan Lutete na ebiso na bota mano ndi mata na succès dino ko ngalinga na copier yango wana bato ba mikitsa lokwa ba Debeste lokwa ba Nadia très simple ekuzo tota moyena memare lokwa bébé na rapporta so bébé wa bangu memangai de mulai de mukuse wala mamutu nanga scène ya ona osenga Debeste so moyeza film ezo ya ke ba film elekinga na jouer te na contribuer ka président na makamutu film ofo benganga ngala obenga DJ One na ndenge na nga to sa buzo ba ndenge na biso na asireza ka pona lokumu mboka. Voilà c'est vrai c'est quoi ba projet à venir na yo
c'est vrai aux artistes aux jeux est vrai na groupe sans souci mais aux a quand même na ba projet d'avenir na yo c'est quoi des projets d'avenir mon projet na ngeza qu'un jour na za grand na ba que na 100 ans na zana et là mon 4 na message mo roboye nzamba tanga na 4 fona bimisa na bimisa ngote na obimisa un jour ba tu vas comprendre na ça projet ma 4 ba producteur batu bana ba moyen botsa biso maboko to ba boss ebele na profiter ya liboso vient na ngamo tati bangu code à Luanda mikolo azana kin asinga petit frère salo nyoso lingi baby sa to baby sina ofuta yango na osala ka bongo ve ya mibaleza vient na nga Raoul Tono boss de boss prince du diamant ve basket fait bazar mokonda de continent kuna auto sola na vana ya sikoyo yo yebeli wapi ngala linga ate na ba relation na nga basket na linga ate yo ngo kota na ba relation wala no yanga ya mabele angi basket mokonda de continents mikolo ba bia komi 3 continents ba tuna ba ebité mais ngamo déjà na confirmer ngwa ba mbotebe merci na zwa ki angwe sala pe bien et yebika ka yo na poche na ngai makam na oloba vela nga boss de boss Ogi Pipidi, il y a finance. Voilà, c'est vrai, Patrick, biso na momisa nous na émission comme nous avons le Belagnos avec Nadia GB, ceux qui sont artistes et comédiens, tous ces gens qui vraiment assez la personne mo ko boué pour batunyo sur balanda ka demande dans London TV, ba comprendre que tous appels artistes, na habité, là on ko préfère ça là. En tout cas, et ça linga bien mais ça linga peu bien té. Moi tenir na latia, il y a ba signe moi ezola ki ça. Wa lingi peut occasion bien boluka ba œuvre na nga na sala ka bo découvrir Patrick Bangu hein so boye na Flore Bangu TV News bo kuta ba biloko ezaboya na boité public ne bazela biso mais ba luka nga bien bo découvrir ma bien ba ta onka boyete bah fan il y a Patrick Bangu bon comprendre vraiment que out cause allait prouver hein à ça l'émission pour kaka à respecter tellement presse il y a un demi quand même tout ça na émission mais sinon à ça prouver out que fait la maman na papa na kala mingité pas ces ans na motema il y a un momoni donc à faire même jour papa kufaka donc on a coupé liba cher misa tamakasi maman bana pe out ko kufa oh mes condoléances mon frère en Afrique du Sud na profiter na souhaiter la famille na bon ba mes condoléances na famille Bitombo maman za ba réalité à vie mokilito ye zaka bisengote eza pena ba passe et yaka il sait pourquoi à permettre ba être cher nyostwana ba kende po Bible bina circonstance nyonso yo komisa nzambe na msuba ta mokili to moni yango mabe mais après nzamba la sabiso ke yemo ndalinga ke zala bongo voilà Patrick émission na biso comme vraiment na suka je sais pas si tu as quelque chose à ajouter et puis quelques dédicaces et que ça la paie bien merci Nadia na ça vraiment mingi olobate na pesa ka ba bon anniversaire na ngana des best président des best merci Léona yaki na tana ebete na yaki rep mais na kutani mbala moko na yaki non pas rep na yaki kotala ye na kutani na événement oyo donc nzamba pambola o za la bio continuer o na ba idée belé à bien ngana yebi o eze pas ba grand mususu ko ba bibenga ba grand yo ne faut ba bengo grand continuer kana ba idée wane aussi mba nzamba ya pona biso aza pona biso nyonso nanya ya na nani ka ndolo ba nanya ya na nani aussi mba to bosser kara na on peut s'emboter na ngana famille Bangu mobimba Jeanne Bangu la grande dame na peso ba mbote belé tout zelo ya kalaté déjà ozoya boya to lobelela famille Bangu babangu baze belé Fifi Bangu Claude Bangu babangu nyonso na pie bino nyonso partout boza ba mbote belé na lela bino fort ils a pas ce moment où tu traverser mais tu es obligé faut te supporter quand tu as choité o azakati na biso aleki o azakati mokilo. Merci beaucoup. Nana mingi. Et puis na biso loko moko au ça l'émission bien makasi. Merci beaucoup. Première fois on se senti moi na libre d'émission boy pa nao. Merci beaucoup. Koba na mosusu ko kata aux en avenir makasi. Na habité son ngam ta boso na lobeli yo te ba yebisa ko. Boss de Bruno pa lobana ngam. OK, heureusement. Voilà. Machaka do kudinga vena nga posha nzambe. Na Angola na Luanda boss kudinga machaka do na pio ba mbote beleve. Boyende zalaka yango wana petit naza toujours soda makasa obunda et osimba. Voilà, je salue Boss de Bruno original balobi motomoko bien patron ya boye bazuwa pinza benanga Boss de Bruno so la bien Patrick mingi boira Boss de Bruno na émission mingi menga na ozela solisa ngai boss tala numéro na ngoyo occasion faire ngoyo
nandimi nanga mais faut la confirmer faut moi yango etindi nga na pesa numéro plus 243 90 71 43 213 plus 243 90 71 43 213 so po lingo ya na Facebook mbala moko beti force tranquille bango naza kana facile comme bonjour hein naza orgueillité. Voilà, je salue encore mon cordon Laurent Fabrice, ingénieur Manassé Bouita, Balobi, Manassé Bouita, GB Lobby, à Zoakité, à comprendre qu'est-ce qui se passe. Joyeux anniversaire à toi de Président Tsuka, pardon. Ouais. Président Tsuka, son a bien mot tété, à regretter pour tout ça, na sentir. Président Tsuka, n'a pas ce bambo te belé. Tsuka, on a peine à pesio bambo te belé, on a peine à pesio na bébé na biso, comme bungi bébé. Voilà, agréa, na pesio bambo te belé, maman Nadia t'aime beaucoup, agréa, na pesio bambo te, agréa azo animé patience na mouissi, et salut bien, makasi, je salue, Batunio, Sobalandaka, de Mbaz London TV, partout dans le monde. En tout cas, vous hésitez à s'abonner massivement à des Mbaz London TV, vous ne serez jamais déçus. Je salue Papa Gabi Mbouta, mon Amuzombo, je salue encore, Papa Michel Lamvou, je vous salue. Binonio, surtout, DJ Serge Bling Bling. En tout cas, bon, continuez à la émission. Oh, maman Julie Castello. Et comme ça, la bien makasi, je salue un bon tonton. Noël Tayaï. Balobi Guy Mokondi Soda Poto. Guy Basket. Nadia GB à Sepeli. Et salue Bisso. Bien makasi, je salue ma petite sœur de sang. Joy Sengabo. Je salue à Florence. Alice Guabinzi. Chilo. Balobi Lobby Makambu. Lobby Nde Makambu. Chilo Guabinzi. À Sepeli Simite Manabiso. Et salue Bisso. Bien makasi. Je salue mes deux bébés d'amour. Samantha et Doxine. Maman vous aime beaucoup. Beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Moi, votre Nadia GB. Moi, Sinzambe. Je vous dis déjà au revoir. Des Bruno original.